Kinshasa réveille les esprits. Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée à l'occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV. Bellart Productions organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa. Le menu est royalement à la hauteur de l'événement. Le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kandi, Annie Biasi, Gesho Engange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30 à $10 simplement, $30 pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur Croisement des Avenues, Colonel Monjiba et Boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte. Lobana ba preuve to yo kana voice ya Marie-Jeanne oyo na ebité Bianca okoko lobani ni pona makambo no to yo ka Marie-Jeanne. Bonjour Ebutu. Nangaki na ebisa yo kaka yoza Ebutu Jean-Pétenga nga aza Emilie Bomba ya Marie-Jeanne Bololé. Ane obandaka théâtre nga na yebi na ngati. Ane nga pe na banda théâtre yo yebi te. Tokutani pa babango bila nelonga bapako na biso na lelo nde nzambe abambolinga na yo lelo tokoma na nzonzi. Vi na yo oyo omelaka eza vi na nga te. Wana toa vi moko te. Soki osengi pardon okei na ngambo yo olingi eske nga mokolo nini asina bengo mpona nso Ebutu kokende kuna te kosala boye te ata mokolo moko te napekisa osala vi na yo po naza ni mwasi na yo naza ni ndeko na yo toyaka bandeko na ndenge ya théâtre po toumela topesana mingi. Siko koma yo okende osala émission na yo otanga kombo na yo eske nga nasala baémission natanga kombo na yo okende olobaki o Marie-Jeanne Bololé ajoa be na bomi carrière na ye na nini onga bomi carrière Fukama. Ok, toi aussi sa voice parce que voice Marie-Jeanne au 50 to malili. On a joué pas Kevin, on a joué pas Jérémy, on a joué pas Cardozo, on a joué na Canal Congo, on a joué ka bani bakaria mado batunyo on a joué ka. Siko na ebite yo lingi ndenge yo OK ko senga pardon. Ngai pe na landa yo imoto lokanga no tona vimo ko nganga pe ke senga pardon. Voilà. Imoto site penga no to sata na kanda te to ana ebite. OK. To swani ngano to bundi te. Ok, merci beaucoup. Et l'autre côté, aux hommes, mais na cadeau na biso vraiment, ayambi cadeau na biso, pour cadeau na biso n'enga za bongo, asa ni bongo suma machine, wana ta. Ouais. Asa na gosse monta 10 fois. Maintenant to pesi yango, pour to madame Bellevue, to so menini puta. Ba super côté ou ta rapport et 10 et 15 ya madame Bellevue, super. Ce que to yele ni. To le pesete, to to ka parmi musala na edo, et le ko me maman implice na musala na izaka machine. Voilà ko tala pe boy machine wana erne so maman Bellevue. Tango Ok, famille Libota, merci beaucoup. Tozaka, wana ba communicateur, na ba communicatrice. Yemo madame Bellevue ti alobi ke na comprendre que batu balingangai parce que eza à l'occasion de rien te batu ya âge ya Bellevue basé belé na Congo, bata niveau na ye ba oba osana ye musala ndenge mo basé belé na Congo, mais communauté mo boye sangana ba créer combo ya famille Libota pour na ko soutenir madame Bellevue. Lelo to moni bo matisa ki ye na bapano
tomoni ba tiktokers oyo ya famille libota ba opesa ye matériel ba caméra ba micro et tout bino pe lelo ba communicateur na ba communicatrice bozu idée ya machine bozo batela donc otala bo na mutu azana bagage ndo bato bazo batela nde musala madame Belvier tenga mate son ezala mabete image ezala mabete kuna pe boza makasi ya Pamela merci beaucoup na lo bane loko mobo ba protéger ke loka malamu Pamela eloko muta kosote ba batela ke loka malamu eloko no o eza ya valeur il faut le protéger ngo et lelo madame Belvier ndenga sa bongo lelo aza génération en génération ozomo non to lingate le to mona batu moko boye ba fa na TV ba réclamer soit madame Belvier image madame Belvier za mabe to lingango te parce que madame Belvier aza mutu moko boye azobema un plus na médication ya batu choix ezaki à 0h pour pesa madame Belvier cadeau ezaki pourquoi d'abord vendredi on ezalaki pour asalaka chaque vendredi il y a début de semaine ezara apota a sacrifier ngo donc abonza ngo pardon il y a fin du mois plutôt asalaka ngo donc pour aza place ne wana donc a sacrifier ngo chaque vendredi on des restaurants et 4 à 19h et wana tout wana etikali wana donc tout so ngo participer na prière et pas madame Belvier ya kawana ezaki loko moko toyeba ke ezaki mukolo ya veiller na ye ya prière et tombé que le 12 le 11 prière le 12 anniversaire na le seul moyen autokai ko mona ko honorer il qu'il faut que na lié na ye ya prière na ye parce que na moment ezaki na moment ezaki que to pesi cadeau oyaki mais asengi biso abi est-ce que bon participer na non bravo bravo maman bravo bravo talisa biso comment monde ezotambola comment na kati ya mokili bato bazali comment mutu mo boza na passe omoni mutu mo tambola ba jeep ozolinga koanvie mutu wana oyeba asombe mutuka na ndenge nini effort nini asalaki madame Belvier déjà azotalisa biso akwa bona kelanda biloko mokili voilà siko mutabongo Pamela yo protéger te mutabongo yo kotika musana ebeba mutabongo okolinga kutu teka azanga ta trépied azomema un plus na bato misongo ke mutu moko asambelaka na ye te ozomona asambelaka te mais ntango avandi bo atali film éducation avandi atali film na biso oyo papa mbaka akomaki pasteur oyo tosaki totosa deuxième saison longo bato baosenga troisième saison voilà temps de la fin otali temps de la fin ozocomprendre ke muto ozomona Pamela topesi mpe cadeau tokokende na biso mais alobi estce bokoko participer na prière te na nga mutu osuplie bino mpona kosambela oyo eza babien privé ya vie na biso c'est pas donné à tout le monde mutu mosusu boye na 0h wana bopesi azocalcule bino bokende r nini etali ete donc okokende ozwa mpe problème na nzela donc ils sont fous mais madame Belvier donc elle a compris que non les abongo bana bako rater bénédiction te bako rater le pamboli te il faut participer à la prière voilà mais ça facile pété comment acte wana bopoza ki wana et la qui sa bolingo o bolakisa devant madame Belvier oyebi ba prince Luamba baza ba marié batiki bana na basi na ndako na bana préféré ba yo lala na prière ya madame Belvier c'est que bazui quelque chose oyoka ki prophétie ba pesa y pas noko prince oui babi keba na mwaso alela kataka tolo na se prince Luamba keba na mwaso ebo tolo abi ko tolo na se ko soki nza aleli nza ba frapper yo eloko ba mama Belvier wana yaya bato ebele bazoya kofinga madame Belvier de gauche à droite en soi bosoko landeli bango madame Belvier asala bango loko te lelo mwaso na soka bandi kolela pa nzambe maya misu na ye yana oyebi so bazuma bakata bilama ba tendresse babela maboma tala kolela ya mwana mwaso ataka tolo na se et surtout soko aza innocente voilà ayebe loko te na contribuer peut-être na ba vie na bino wana place olo na tenga zimbo na garantie na pesio olingo bala mwasi na yo za na mbongo tenga na zimwa quelque chose na nga et petit rien na nga na pesio okiko participer na mariage na yo mais yo vanda na TV po finga nga na leli na se pas no bonga te très bien
ozomona akoma na niveau osala bongo te parce que ayebi ke justice a solo eza pa nzambe ozomona aza nete mutu moko boye napesa bino nabeta bino bacopyright mpo botanga komba kani tala chose grave bofinga mutu biso atolobaka wi peut-être tokoloba komba mama sila tosila mais mukoma ote kena tokoba nofingaka sila ofinga sila makolo sila makolo soso sila bisalu makolo soso non esimba te nakoya nango na tv te eleka te Pamela ozomona mais bango baosa courage ofinga madame Belinda yo ya mama na yo Belinda Kanzi kofinga na sexe ya mutu opeza ngote yango moni eza nature na bango ezokipe te de génération en génération tomoni mama moko avai na kiti basiperme nous sommes où tokende wapi telle mère telle fille maman azalaka na papa edikaka bana te mingi bato baedikaka eza pa mama mama mokolo avandi na plateau azoya koloba bali toza wapi mwasi aza mutu moko boye Pamela je jure devant Dieu nga banosa santa bo pona loba bêtise eza moyen zéro mais lelo je jure devant mon Dieu pona loba eloko moko boye peut-être na TV non mona te on dirait batu ba oyina nga pona ko mona na ko mona ka sondo na mi moni siko ke na mwasi na zabe na valeur a mwasi na o mériter ndakwa libala na o mériter vie mususa sika na zo mériter sama pesa nga mobala kitoko apesa nga bana nga mususu ya sika ya kitoko siko bana nga ta bavai na TV pona yebi ke santa bo esi na rate lelo so na bali na mona ngo awa ti baba ko nde basala nga ba ko kongolela nga ba biso na santa bu nde ba nde basala ka ba pesa Pamela ebomela nge loko te mobala alingi nga otala le passé na nga te otala lelo le présent na nga ozo mona oui le passé na nga soko bola na peut-être ko za soni ko ta mwasi wana na okene na mwasi lo ba bêtise mais le présent na nga za kitoko mingi na kati na Yesu ozo mona naza na ba valeur moko benga moto na mi vanda na mi kumsa nzambe nga ba nzambe ezwaka lokumu mais à travers madame Bellevue sikoyo muta bongo yoko bisanga kene za bongo madame Bellevue ata lelo ndenge aza bongo nzambe va permettre te bato ba combattre ye ok bien quand on lobi lo moko eza très capital bato ba combattre ye te po balonga ye na yamba yo tellement moi kala na émission to moni ba sortie médiatique ebimaki ya bato ba osa ba kabal o ba otinda bato ko ba futa bango mbongo ya témoigner que madame Bellevue asenga bango mikuwa ya ba fete ozaki ondeni vraiment en tout cas ndeko nanga mobali wana nzamba lola pambola yo amema musala na musika amen po Pamela omoni réputation mutu ba sombaka te si réputation mutu exactement na okoma ni histoire à vie na papier brillant et puis na zone on a papier à très bien non une fois c'est fini et si éducation na ngande baby valeur na ngande et ça bafoué devant tout le monde mais au moins na mobile moko ba ya va na TV azo témoigner o ezake batu ba futanga mbongo pona na ko ridiculiser personnalité ya madame Bellevue oyo mona mosa bataza innocente apesi nga te loko te oyo nini onenga za bongo asalingata mabe moko te comment na koyo kosele makambo comment na koyo kondima na lia mbongo ekosila mais mwana mwasa soka vanda zolela lelo nga na lambaka nasalaka bamisala na nga babenga nga partout mais soki lelo nzamba pe akoki kopinir ngai na kolela mwana mwasi na nga mpe mosala na ngai kende te osalela ngai voice tofuta yo mbongo olobaki no mama Bellevue apesaki yo mbongo olokotela ye babiloko nyonso to ezalaki wana ya fete badesho batikaki omemela ye mama ya wapi aza na tikala okabelanga ata 10 francs na ete sikoyo na oluka na yo okosa makambo na komone par rapport ya kwa yaya nga na chrétien nga na tomona ay ko reconnaître tali que non ngai na koko participer na lisumu wana te madame Bellevue limbisa ezaki déjà projet ba tout monde ba yé pour tant monde déjà ya moi ça yaki nango ba ke ko luka lisusu moi mobala na tellement ba yebi ke azala a participer kana ba feti oya ba comédien alambaka batal babi voilà c'est le moment yango muto to ko utiliser pour ridiculiser madame Bellevue moi na mobala wana ndoko nzamba pambola yo voilà merci beaucoup Bianca Zanga toujours mon voice
Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air au Bokojoa Biso, vraiment la banda Kunabino. C'est bien moi votre humble servante, Pam Simatondo, autrement dire la star. Maman qui a famille Libota, la fille qui dérange défenseur, il y a Circe, il y a Belvi, quand il a patron qui est Poutine de l'écriture, tabi taba comédienne, j'étais à Baoba, richesse ya Congo na monde ya comédie. Maman oyo ça la biso musala kitoko ezo mona na miso batu. Maman ayo kolongola théâtre na mbota likaso ye na mon enveloppe kaki, c'est Belvi quand il a patron qui est Poutine de l'écriture. En tout cas, merci beaucoup maman na ba film kitoko zo komela biso, ba film kitoko, ba film éducatif, ezo éduquer masse, ezo éduquer société. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup aussi, na papa Sam pour le nécessaire, papa Faustin Ngombo de Bruxelles, et pourquoi pas maman bébé c'est Djema, la maman qui dérange. En tout cas, famille Libota, oye, famille Libota, pas de distraction, famille Libota, to consommer film na biso, et vous allez vraiment bien marquer film na biso na combo ya Zigouher, to consommer film, et puis na que kota ba film maman Belleville écriture à ratakate. En tout cas, bah joyeux anniversaire aussi à madame Belleville, longue vie, prospérité, nzamba bakisela. On a pas na lobak faut que ça 200 ans. Bola mweleke belé. En tout cas, na vandi pendant na veillée de prière na monde pendant plus de 100 personnes. Oh ba ocha madame Belvin na kati ba sambela pona ye. Bongo bino bato bo sa ba kabal. Ezane fait mon côté na nzota Belvin kandi parce que bola mweleke belé. Tout ba elo mo autant to ya o défendaka ba valeur, to ya o défendaka Belvin kandi te. To défendaka ba valeur o ezana kati ya Belvin kandi ba filme oyo a komela biso. Au moins madame Belvin jour anniversaire na ye bato belé ba sa ba fitilité, donc ba boîte ba mela ba masanga ba langue en fait. Mais madame Belvin pour l'anniversaire a préféré aller à orphelin, aller à orpheline, à ça la veillée des prières. Pas évi que na 4 ya mutu nous sommes en veillée des prières, on a besoin moi quelque chose, besoin moi bénédiction. Côté nous sur que nous sommes au fongolé ba porte ils la bloquer en fait. En tout cas tout consommer film et ils en a belle production et vous allez bien makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles. Maman bébé c'est Djema, la maman qui dérange, regarde Ngoma garçon Paris. Natacha Boulala, patron, j'ai été sali aussi. Papa Sam pour le nécessaire, Bambo tenu belé na Londres. Wana. La maman chérie à moi si Bambo tenu belé. Maman Germaine na Katia France. Maman Gina Mabiala, j'étais salué aussi. Maman Gina Mabiala, en tout cas, Bola Moleke Belé, Maman Gina Mabiala, félicitations et merci beaucoup aussi à Maman Gina Mabiala. Le lot vraiment la plateau n'a zanga mon côté, n'a zana moi na souka ya famille Libota na combo ya Bianca Zanga, hein? De solo la moi kala moi ba dio na biso obo sepela na ngo kitoko makasi vraiment na joie moi kala yango le lot na préféré pe na joie lisusu moi na souka ya famille Libota na combo ya Bianca Zanga to mekana ko solo la makambo ya film na biso na combo ya Zigouer ezo le kandenge nini. Et non kiluzolo soko za parole mon nga ifongoli langa plateau na yamba moi na souka ya famille Libota na combo ya Bianca Zanga. Bianca bonjour, bonne santé. Oui, bonjour Pamela Matondo. Bonjour Batonia Satoba. OK. Bonjour Naemoko, la patronne. Voilà. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, maman. Si, si. Que du bonheur, que Dieu te garde, te protège aussi. Donc, Nzambalo la vraiment salo ya malamu. Amemo na banzela o mokile koko memo te bitumba nyonso tout vraiment Nzambalo ngisaka yo. Voilà. Merci beaucoup na dongo Lesa Nzamba Versas Odette Lesa maman na Leslie. Un grand merci aussi à Niki Lesa, Nefi Lesa Motema ya papi. Merci à toi, joyeux anniversaire encore. Il y a Irène qui a looté à Motema Richard. Merci à Nadine qui a looté à Jocelyne qui a looté à Karine Zanga Patricia Banco. Agence César Moko Adajo Lubanja, Turki Luanda, Turki Paris et Paiwa Rose Mingi Azali, Bibi Chimoussa Mbaïko pour décoration. Merci à le roi célèbre. Un grand merci aussi à maman José Loussadissou. Joyeux anniversaire à la maman chérie à moi aussi. Oh, la maman chérie à moi aussi. Joyeux anniversaire à du toi. Bonheur. Joyeux anniversaire à Nanou Lungengo. Joyeux anniversaire à toi, Nanou Lungengo. Et merci à maman Claudine Bokatola. Et merci à maman Annie Bassiper, maman Aningo Yamputu, maman Gina Mabiala, Bola Moleke Belé. Si, si. Bola vraiment, maman Gina Mabiala, Eleke Belé. Un grand merci à maman Ewin, papa Godard Ediko, papa Alengui. Vraiment, merci à Enoch Luzolo, Aza derrière la caméra. Merci à Papa Migra, merci à Noro Prince, merci à Rihanna Solo, merci à Tonton Jerry Kobekto, c'est pas même à Tondo, ma question et puis Biano. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, ma question ngai Biano yo. Bianca Zanga lelo o babenga ko s'appelle défenseur ya madame Belvi. Lelo koni sala lelo ba groupe théâtral les ebele, ba chaîne YouTube les ebele, o ba comédien pe ba o sala mais yo préfère madame Belvi pourquoi? D'abord, Pamela Matondo, merci. Avant de répondre à la question,
na oyebisa bato batalaka biso bela production eza na ba norme nango eza pe na makambo nango minene vraiment bato bato mona nga na auto sala presque na koloba presque ba 2 semaines ba mona nga vraiment na tourner te na tanga comme madame Belvite na oloba te na zaki suspendi na oti vraiment kozala suspendi pour comprendre que non tozana ba noko oyo basala ma sécurité ceux qui au sale loko moko ya mabe ba sepeli nango te d'abord il faut zala vraiment ba opération sanction au vanda est-ce que na ngamba côté kuna Zuma za na monopole opesa Miss Lolo vraiment suspension osté au lobé loko moko bo vandi vraiment bo habiter aux une suspension habiter faut que milange ke kende ke zonga makofe ke beta ma yo vantanga na chaîne nango vantanga yi mais la famille boto to za bongo en tout cas. Merci na bandeko nyonso to na beta ibango libaku na famille libota na bato tenga na nga kabase le ko na mai te pona senga pardon bisengele la te na bi merci na banoko ya famille libota oyo ba protéger ngai quand même en tout cas merci nza malola apambola bino vraiment famille za la rabo so na sali mabe na za mwana il faut vraiment na vanda penano so ko sali loko mobo ils a mabe donc il faut vraiment mokile comprendre que au sala ki mabe vraiment en tout cas merci na noko prince et na mona vraiment ki abolingo ezala ki vraiment merci yaya pamela matondo na question poser ngai na kokoloba eloko moko bolobi bien ba groupe à théâtre c'est belé non ba groupe à théâtre c'est belé mais pourquoi na pona bela non lo ba pamela matondo tu sais dans la vie mutamalamu oyoka bolamu ne na batu te mais otange kana elongo moni mutu aza mutu malamu ozomona madame Belvie abana kozala insulté banda 2015 la fin de madame Belvie jusqu'à présent donc azaki déjà mutu moko boye so na moni ye kaka na bano yo kesengo donc so na moni ye na za ko se souvenir na matanga pauvre pululu baya bavanda wana baosola na master brimbo abeta masolo baosika kama makambo na bango bona meto na ye wana abetinga boy mwasa soni mwasa ba bêtise na TVT ozomona siko pamela matondo na vanda na tala boy peut-être eloko moko boy nga na bano mona ngo eza lokola honneur quoi na no mona ngo ngabi non vraiment carrière na nga mane za bodala na sans tabou ozomona siko to na vanda na moi mutu mo ebisinga ke mwasa soni ebisinga ke no za mwasa soni mwasa za ka boy te boy na boy akomi ko talisa nga ba ligne comment mwasa za muta valeur comment ana mena vata na vanda na tali ngabi mais non aza mutu na ko vanda teke na loba so ndenité aza mutu mo il faut kaka na loba bolamu il faut na saka pembeni po so na za pembeni na ye na comprendre makambo belé ozomona donc voilà lelo tomoni surprise oyo bino ba communicateur na ba communicatrice bo sali madame Belvie ezaki idée ya nani pe bo préférer ko pesa ye ordinateur ezaki dit ya nini ya ko pesa ye ordinateur wana madame Belvie a sa valeur et puis a sa icône. Tout dans mbongo te otokopesa madame Belvie. Mais to ko sombe loko mobo e marqué madame Belvie. Ozomona po mbongo to lukele mbongo combien? Otopesa madame Belvie o si ça passe si ça nzalane. Mais de so kazi machine mo kazo monter avant d'habiter et tala tangu tonton Mundirba azui idée ya kopesa machine wana yo ke lo mokalobi alobi vraiment na ndimi ke boza vraiment ba communicateur na ngai ozomona bolingaka nga vraiment et place na ko vendre na tali na bino madame Belvie akozwa pe temps ya bano tanga kombo na biso merci Prince merci Rihanna merci Samigra Amba merci Plasma merci Mutubo mais ana temps wana te parce que akoki ko encourager biso na buzoba ta va na kiti olia lobelo mobo akotsa ba kombo na biso na kati ke memata et l'autre côté ozomona mais na cadeau na biso vraiment ayambi cadeau na biso pour cadeau na biso ndenge za bongo azangi bongo suma machine wana azana na goso monta 10 fois mais tant to pesi yango pour to madame Belvie to so menini puta ba super côté uta rapport ye 10 et 15 ya madame Belvie super ce que to yele ni to le repesete to to ka parmi musala na eno eloko ko mema moi un plus na musala na izaka machine voilà ko tala pe boy machine wana erno so maman Belvie tango monter rappeler na bino nyonso ozomona en tout cas to zaki vraiment na eloko te et puis
na pesi na nous merci na muto azaki likanisi wana nzamba lola pambola ye en tout cas nzamba lola apambola ye donc abakisa encore d'inspiration encore parce que c'est pas donné à tout le monde au monde que mutu mo baza na souci ya mutu mo aza ba mbongo ne mais ba tout monde peut-être musu boza ba pauvreté mais bozu eza ndenge moko te mais bo se poumoner kaka po bo se pelisa mutu wana c'est pas facile en tout cas. Merci beaucoup na famille Libota Mobile. Ok, famille Libota kaka merci beaucoup tozaka wana ba communicateur na ba communicatrice. Yemo madame Belviti a lobi ke na comprendre que batu balinga ngai parce que eza à l'occasion de rien te batu ya âge ya Belvi basé belé na Congo, bata niveau na yeba o ba osana ye musala ndenge mo basé belé na Congo, mais communauté mo boye sangana ba créer combo ya famille Libota pour na ko soutenir madame Belvi. Lelo to moni bo matisa ki ye na bapa non to moni ba tiktokers o ya famille Libota ba yo pesa matériel ba caméra ba micro et tout bino pe lelo ba communicateur na ba communicatrice bozu idée ya machine bozo batela donc otala bo na mutu azana bagage nto bato bazo batela nde musala madame Belvier tenga mate oui ezala mabete image ezala mabete kuna pa boza makasi ya merci beaucoup nalo bane loko mo boye ba protéger ke loka malamu Pamela iloko muta kosote ba batela ke loka malamu eloko no o eza ya valeur il faut le protéger ngo et lelo madame Belvi ndenga za bongo lelo aza génération en génération ozomo non to lingate le to mona batu moko boye ba fa na TV ba réclamer soit madame Belvi image madame Belvi za mabe to lingango te parce que madame Belvi aza mutu moko boye azomema un plus na médication ya batu azomema un plus na batu miso mona ke mutu moko asambela na été ozomona asambela te metanga avandi bo atali film éducation avandi atali film na biso oyo papa mbaka komaki pasteur o tosaki totosa deuxième saison longo bato baosenga troisième saison voilà temps de la fin otali temps de la fin ozo comprendre que mutu otalisa biso comment monde ezotambola comment na kati ya mokili bato bazali comment mutu mo boza na passe omoni mutu mo otambola na bajipe ozolinga koanvie mutu wana oyeba asombe mutuka na ndenge nini effort nini asalaki madame Belvi déjà azotalisa biso akwa bona kelanda biloko ya mokili siko mutu abongo Pamela yo protéger te mutu abongo yo kotika musana ebeba mutu abongo okolinga kutu te azanga ta trépied olinga te et choix oyo ezali ke tomona ke ebele balinga basala ba divers na moi basala ngo na soir ya ba 20h 21h ba 18h ko ba mela ba bina balangwa mais bino choix ezaki ya 0h ko pesa madame Belvi cadeau ezaki pourquoi d'abord vendredi wana ezalaki po asalaka chaque vendredi ya début ya semaine ezalaka akota a sacrifier ngo donc abonza ngo pardon il y a fin du mois plutôt a sala ngo donc pour aza place ne wana donc a sacrifier ngo chaque vendredi dans des restaurants et 4 à 19h et wana tout wana etikali wana donc tout so ngo participer na prière et pas madame Belvi ya kawana ezaki loko mo to ba ke ezaki mukolo ya veiller na ye ya prière et tombé que le 12 le 11 prière le 12 anniversaire na le seul moyen autokai ko mona ko honorer il qu'il faut tokende kana la lié na ya prière na ye parce que na moment ezaki na moment ezaki que to pesi cadeau oyaki mais asengi biso abi est-ce que bon participer na non bravo bravo maman bravo bravo osomona Pamela to participer cadeau to ko na biso mais lobi est-ce que bon participer na prière tenanga muto supplier bino pour ressemble ils va bien privé à vie na biso c'est pas donné à tout le monde mutu musu boye na 0h wana bo pesi azo calculer bino bo kende r nini donc encore que nous avons des problèmes là donc ils s'en foutent mais madame Belvi donc elle a compris que non les abongo on va rater bénédiction on va rater le pambolité il faut participer à la prière voilà mais c'est facile péter comme on a acte on a proposé qui on a et là qui sa bolingo o bolakisa devant madame Belvi o toyebi ba prince Luamba baza ba marié ba tiki bana na basi na ndako na bana ba préféré ba yo lala na prière ya madame Belvi c'est que bazui quelque chose oyoka qui prophétie ba pesa pas noko prince oui
babi keba na mwasi alela kataka tolo na se Poesi Luamba. keba na mwasi ayeba tia tolo ayebi kotia tolo na se po soki aleli nzambe afrape yo eloko bamama Bellevue wana yaya bato ebele bazoya kofinga madame Bellevue de gauche à droite en soi bosoko olandeli bango madame Bellevue asala bango eloko te lelo mwasi wana soki abandi kolela pa nzambe mai ya misu na ye ya na oyebi so bazuma bakokata bilamba batendresse babela maboma tala kolela ya mwana mwasi atiaka tolo na se et surtout soko aza innocente ayebe eloko te na contribue peut-être na bavie na bino wana place olo na tenga nazwi mbongo nanga garantie na pesi yo olingi obala mwasi na yo oza na mbongo te nga nazwi mwa quelque chose na nga petit rien na nga na pesi yo oki koparticipe na mariage na yo mais yo vandaka na tv mpo finga nga naleli na se pandana obonga te ozomona akoma na niveau osala bongo te parce que ayebi ke justice ya solo eza pa nzambe ozomona aza nete mutu moko boye napesa bino nabeta bino bacopyright mpo botanga komba kantana chose grave bofinga mutu biso tolobaka oui peut-être tokoloba komba mama sila tosila mais mukoma ote kende tokoba nofingaka sila ofinga sila makolo sila makolo soso sila bisalu makolo soso non esimba te nakoya nango na tv te eleka te Pamela ozomona mais bango bazozwa courage ofinga madame Belinda yo ya mama na yo Belinda Kandi kofinga na sexe ya mutu opezango te yango omoni eza nature na bango ezokipe te de génération en génération tomoni mama moko avai na kiti basiperme nous sommes où tokende wapi telle mère telle fille maman azalaka na papa edikaka bana te mingi bato baedikaka eza pa mama mama mokolo avandi na plateau azoya koloba bali toza wapi mwasi aza mutu moko boye Pamela je jure devant Dieu nga banosa santa bo pona ba bêtise eza moyen zéro mais lelo je jure devant mon Dieu pona loba eloko moko boye peut-être na TV non mona te on dit batu ba oyinanga pona komo mona na komo ka sondo na mi moni siko ke na mwasi na zape na valeur a mwasi na o mériter ndako libala na o mériter vie mususa sika na zo mériter nzama pesa nga mobala kitoko apesa nga bana na nga mususa sika ya kitoko siko bana na nga ta ba vai na TV pona ebi ke santa bo sina raté lelo so na bali na mona ngo awa ti baba ko nde basala nga ba ko kongolela nga ba biso na santa bunde ba ne basala ka ba pesa Pamela ebomela nge loko te mobala lingi nga otala le passé na nga te otala lelo le présent na nga ozo mona oui le passé na nga soko bola na peut-être cause à soni ko ta mwasi wana na okene na mwasa lo ba bêtise mais le présent na nga za kitoko mingi na kati na Yesu ozo mona naza na ba valeur moko benga moto na mi vanda na mi kumsa nzambe nga ba nzambe ezwaka lokumu mais à travers madame Bellevue sikoyo mutu abongo yoko bisanga kende eza bongo madame Bellevue ata lelo ndenge aza bongo nzambe akopermettre te bato bacombattre ye ok bien ka olobi elo moko eza très capital bato bacombattre ye te mpo balonga ye na yamba yo tellement mwa kala na émission tomoni basortie médiatique ebimaki awa bato baosala bakabale oyo baotinda bato mpo bafuta bango mbongo baya otémoigne ke madame Bellevue asengaka bango mikuwa ya bafeti ozwaki yango ndeni vraiment en tout cas ndeko nanga mobali wana nzambe alola pambola yo amema musala na musika amen po Pamela omoni réputation mutu basombaka te réputation mutu eza te ke naokoma ni histoire ya vie na nga na papier brillant et puis na yo ozongisa yango na papier ya très bien non une fois c'est fini esili éducation na nga nde bebi valeur na nga nde eza bafoué devant tout le monde mozomona mwana mobali moko baya avai na tv azotémoigner oyo eza ke bato bafutanga mbongo mpo na ko ridiculiser personnalité ya madame Bellevue oyo mwana mwasi bato aza innocente apesi nga te eloko te oyo nini oyo ndenge aza bongo asali ngata mabe moko te koma nakoyo kosele makambo koma nakoyi kondima nalia mbongo ekosila mais mwana mwasi na soki avanda azolela lelo nga nalambaka nasalaka bamisala na nga babenga nga partout mais soki lelo nzambe mpe akoki kopinir ngai na kolela mwana mwasi na nga mpe mosala na ngai kende te
osomona aye ko reconnaître tali que non ngai na koko participer na lisumu wana te madame Belleville limbisa ezaki déjà projet ba tout le monde ba yé pour tant au moins déjà ya moi ça yaki nango ba ke ko luka lisusu moi mobala na tellement ba yebi ke azala a participer kana ba feti oya ba comédien alambaka batal babi voilà c'est le moment yango muto to ko utiliser pour ridiculiser madame Belleville moi na mobala wana ndoko nzamba pambola yo. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga toujours mon voice moko ya Marie-Jeanne Bololé o ezo circuler pour ngai tant que mutamaye le côté la voice wana no moni loko o ya mabe Marie-Jeanne alobi na katite to mona ki bato ba yana ba sortie médiatique ba bimisi voice ya Marie-Jeanne sortie médiatique ba loba ke bato ebele ba osenga maman muteki pardon to moni voice ya Marie-Jeanne o bazo forcer ko senga pardon mais Marie-Jeanne ba pour na ye o ya tenir to mona ngo mabete mais to moni to ba bimisi yango parce que biso to loba na ba preuve to yo kana voice ya Marie-Jeanne oyo na ebité Bianca okoko loba nini pour na makambo no to yo ka Marie-Jeanne. Bonjour Ibutu. Nangaki na yebisa yo kaka yoza Ibutu Jean-Pétenga nga aza Emilie Bomba ya Marie-Jeanne Bololé. Ane obandaka théâtre nga na yebi na ngati. Ane nga pe na banda théâtre yo yebi te. Tokutani pa babango bila nelonga bapaku na biso na lelo nde Nzambe abangoli nga na yo lelo tokoma na nzonzi. Na yo oyo menaka eza vi na nga te. Ngana to avi moko te. Soki osengi pardon okei na ngambo yo olingi este nga mokolo nini asina bengo mpona biso Ibutu kokende kuna te kosala boye te ata mokolo moko te napekisa osala vi na yo po naza ni mwasi na yo naza ni ndeko na yo toyaka bandeko na ndenge ya théâtre mpo toumela topesana mingi siko koma yo okende osala émission na yo otanga kombo na yo estce nga nasala baémission natanga kombo na yo okende olobaki o Marie-Jeanne Bololé ajoa be na bomi carrière na ye na nini o nga bomi carrière donc soki nake kote moko boye nde ekage na ngai mati ok bien ka tosuka na wana voice eza molai ozwi yango ndeni Marie-Jeanne aza mayele a trop sage voilà en tout cas félicitations ozomona yango nayebisaka yo bakoki baprotégeaka bato te baprotégeaka bato ata eloko moko te est-ce que Ibutu ya Jampi aza nani mpo banotindaka bato banosengaka bapardon ye aza mutu oyo ye alingi abanomanipule bato nyonso to lolenge amanipule bato misusu. Mais oui, ils ont comme le moment mutumo balatisi kindoka kimukolo inconscient. On dirait mutumo ba comme ko amfouter vraiment ko ba comme ko utiliser ba PC maloba soko lobi na mutu be pas ici ba marger na sambela kayaya okokate. Alobi ne bien. Toi bande côté, toi bande ko kata théâtre. Ano bana théâtre ngana yebite, anenga pe na bana théâtre yo po yebite. Nzonzi mutu sangisi biso. Mais comment soki yo kesenga pardon? Oyebi oyo sala yango kesenga pardon. Nga na finga mutu to otinda nga na senga pardon par rapport ya quoi. Après ça na fa na kit na sengi pardon bobi na nga fukama. Fukama. OK. To si sa voix c'est parce que voix c'est Marie-Jeanne senga ntoto malili. Na joue pas Kevin, na joue pas Jérémy, na joue pas Cardozo, na joue na Canal Congo, na joue ka bani bakaria mado batu nyonso na joue ka. Siko na ebite yo lingi ndenge yo OK ko senga pardon. Ngai pe na landa yo ikutu ko ngano to na vimo ko nganga pe na kesenga pardon. Voilà. Ibutu site pengano to zata na kanda te to na ebite. OK. To swani ngano to bundi te. Na ebite so ke ndemini na moyo so ngo ko msangi ne ngana bike ngano to abie. Ok, merci beaucoup, Bianca Zanga. Alors bien jouer, on est partout. Mais oui, attends, pas na mututé. Ce que tant moyo so ya ko lukele ke lokola ote omoni, il faut luko comme pas mutuboyo, comme on lobela mutuboyo, o senga pardon pas mutuboyo. Ba Marie-Jeanne basali nini. Osomona ngote ke mwana mobali ya bongi boete, za malamu te, za mabe oui. Ba caractère za ba caractère ba pédé. Bato ba toujours ko utiliser bato et za bato ba za deux fois. Donc nous avons à diviser pour ya régner malamu. Ce que Marie-Jeanne pas tellement sage et belé à comprendre. Pourquoi? Mais si on a retourné voix sur ebimi na télévision pourquoi? Parce que ça qui n'a privé entre bango mibale.
Quand on a le bilan, on a dit que Zoba, tika Zoba, pour ça fallait constater quand Zoba dans la famille na ye. Au somona. Et ça n'a rapport mon côté. Quand tu sors avec qui sage, qui mutu moka mayele. Vois ça qu'on voit sur la TV ta. OK. Oh, so kazama mutu mo baza sage za mayele. Agna komio ka son niveau, il soit na chango na TVT. Voilà. Pour mariage na kitisi a sopier. Manger na sopie makasi na voix soko ka voix so manger na sopie manger na kitisi mais comment yo ngano to bande côté to kuta na théâtre théâtre am desangisi biso boni yo ke no yebisa ngana senga pardon non senga pardon par rapport ya nini oh manger na muta 12 oh yo senga pardon kana changa finga nani yela nga mutu na tonga po na tourna na ba chaîne presque belé nana raki na mutu ta. Pourquoi yo tinda ngai na kesenga pardon non senga pardon papa ya nina sala ye nini omu ngana na pese kombo makolo sosote voilà pour na na ma culpabilité moko boyela tanga nzoto fona kesenga pardon si et le moite parce que makolo sosoto kotika te ozomona na finga mutu te na ye na mutu te ke o te oza soki ndenge ni kingo esembwa mate na ye nanga pena makolo soso te sko pardon nini yo ibuto tinda marinja na senga parce que to sengi pardon lelo tikali na culpabilité ya vie mobimbe ko tikala kolongwa te so balobi mo so na pesa ki kombo batangi kombo na o sko to sendeli ya obeloko mo boye pardon fuma bato ba excuser ngai mutu alobi nga za porte parole nga na yebi ba porte parole eza lokola ba yana biso ba Roger Ngandou Basankara de Nkuta oyo azozwa héritier ibula azwa message à faire rigola aoya nangona azoya ko transmettre biso na TV que président faire rigola signé date mkolobo asala bobo na bo siko yo zaka porte parole pembe na madame Bellevue o annonçaka bato nini ya kombo oanosaka nini osalaka nini pourquoi yo moko oza mokolo oza komiyeba te oyo yo oza ozokota na je moko boye peut-être yo moko okokota na monde si je savais omi regretele pourquoi nga nalobi boye ozomona ibutu omanipule Marie-Jeanne te obingai maso na lokwa yo na ngena ya te na ngena za voice na te Pamela nga na otina Pamela sala bo oye na nga na maloba bo Pamela pona zima loba na na TV seke na liboma na mayele ta muto amona ma ke voice muta kiti so makasi na voice bo asili so makasi asili so nguya et puis yo va na TV pour loba nini ke une émission ozi voice bo so ngana oto solo na privé jamais na ko obimisa ngona misa batu ekitisi mutu aye nango na misa batu parce que Marie-Jeanne alobi na ye bien alobi clair mutu otinda mutu azate biso ne sto amikolo to yamboka mboka to okutana na musala bien kazanga question na biso ya suka poto chité to mona kande bakumisa ka Siméon na ba voice nyonso Siméon ya kanango mais lelo Siméon komi na bango ki rankini lelo ba olinga zo Siméon te ba osepela na Siméon te ba komi na rage ya Siméon finalement to okena makambo wapi non babundi te bakobunda baoya nango na TV tomona bango na plateau babundi noloba mikamba sola tokomona bango babundi na TV kasi bango balinga bongo bavoice fo ezala bapesaka bango barenie suko baonyonga oyo kuna yebi ke bavoice ya pa Zuma Zuma pa bavoice ya pa ngata bavoice ya pa Malika sikoyo Zuma pa komi konyonga Zuma za ibutu révolté bon non loba na yo Zuma za ibutu révolté po Zuma déjà comme ko déclarer déjà que Siméon aye lobby ba pesi rôle et boni nganzeta mobesu banda na banda ki ozomona yaya bakopanzana neza bongo po tendresse na Zuma fo babundanana bakoma niveau bunda nazoloba na yo bongo mona affiche basali te batie bajournaliste batie musu batie bango te kasi nombre batikali bango wana oyo mama confirme ayebi ke batraître na bazali tomoni te batie misu lolo te batraître na te batie Zuma te bango misu te baza te baoyo batikala bango nde baza na mama ozomona ndo moni bakoki kobomba te basalela yango na affiche siko boni Zuma oteni wapi tendresse place ino eza wapi Miss Lolo sokende nota pa
pas dîner na tongo bien ozora no idée tala le ndo banzulu kibino police na se bimba communicateur na ba communicatrice en tout cas Malika bimisa ba voice papa ngwasa obi ngai so nazalo kona papa ngwasa TV nga na oyate voilà na TV nga la koyate ya kana bemission no gay nyonso ya mais lelo nzoka jale le numéro 1 parce que ya finga bana mibali ya loba ata ba yuma wana ba perdre wana balanda mwa bana basi na sima mais nzoka yo moko kutola na mwa mo sa Kinshasa te na boka mpaya o boloba ka zeloko tasala ba gag o asala ke loko te mais yo papa ngwasa okenda ko benga ko bondela cha na filme ta loko na monde si je savais Malika ko bomba te yaka na ngoni en tout cas félicitations Malika parce que ozotalisa mokili ke nga naza nanga kota ba cook mais bato baza mbele double tranchant il faut mokile ye bango osomona il faut mokile comprendre bango siko bokosana te bosisa bavoice nyonso asime mpo so bosilisi yango te olobi nango ta ya géri tokosala yango nini et je remplace emporté tokosala yango vraiment quand zanga tozowelela ngonga cameraman na osinale biso déjà kuna tokomi na suka bato ba retenir nini l'émission lelo na moi babanga na deux personnes balinga bien kazanga bato ba retenir kaka boye zuma na tendresse bazobunda mpona bavoice ya Simeon ndenge Simeon azi bavoice apesi Malika il fallait zapa na bango basala yango épisode 1 épisode 2 Malika osala épisode siko eye pa na bango te ekembala moko epa Malika bato ba retenir lisusu zuma komi kolela ndenge ni Simeon eyeka lobi boye bapesi déjà barole na SB zuma otelemi wapi na okele mawa na ota libandi wana na moyoyo on a place à tourner, il y a aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à Mauvais Propre, Jean-Paul Kapinga, ma maman Nancy, merci à Mauvais Propre, Tito da Costa, merci à Diana Banaka, et à Rodrigue Bangala na Italie. Un grand merci aussi à Jenny Le Aquarium Kilo ya Congo 10 fois belle. Merci à Iget Moleka, Capitaine Nanga, et Ilunga Lisienne. Merci beaucoup à mon coach Otombo Maniro et Papa Manu. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à Doris Mwamba, Niki Sokala Patrona. Merci à Doris Rosimbouy International Kabobo. Merci à Nick Bams de Brazzaville. Merci à Miss Margola Patrona Patiti Tengue. Tonton Grace, un grand merci à Chico Sana. Merci à Nick Bams de Brazzaville. Un grand merci à Chaco Sokinzambe Azonité. Un grand merci à Enoch Luzolo Azaki derrière la caméra. Papa na Victoria, moi na star à star. En tout cas, bon, mon Victoria Kalamingi Tawa pour poster. Donc, merci à toi Pamela Maton de la plateau vraiment. Voilà, merci beaucoup. Tu commis vraiment na suka émission na biso mingi to consommer film na biso Zigouer vraiment et autres films qui toko film Zigura. Ah, on a pas na début na benga kiango Zigura. Mère kotanga makasi dictionnaire te mère na ozoba hein so engelo banini bon na ba signification ebele en fait pour na ngai nde na comprendre Zigouer elakisi mobomi donc tiers nani azoboma bato na film oyo en tout cas film eza vraiment bien makasi donc de consommer film oyo eza bien makasi. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, papa maman BBC Djema, la maman qui dérange Regan Ngo ma garçon Paris, Natacha Gola la patronne je te salue aussi, papa Samon Konko le nécessaire et pourquoi pas na yemoko Poutine de l'écriture maman na film ki toko komeli biso Zigouer to ke de découvrir nani oya kozala mobomi na film wana to oyo kada président Gesho ndinga oganga kuna to yeba te film tema eza na débit moale toloba ba tableau nyonso eza te mutu nyonso aza na posa ya kotala film na biso kende na Bellard Production kende ko consommer film na biso kuna et kozala vraiment bien makasi. Merci beaucoup aussi à Enoch Luzolo papa na Victoria mwana star aza star de Osa Musala ndeto naki. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.